En tout cas, vraiment, on a une vérité. Na Lisboy Fondation, tout ça, na salaire. Ba transport. Oh, moi, quand je suis là, nanda kubana ba melati anini. Ceux qui ont tourné théâtre leki na télévision, bato yo boakaki. Yamala ma bengi yo. Oh, yamala mte yo mo ke lukaye. Est-ce que na Maman Denise a opesa ba carte santé, ba artiste comédien, na ba comédien ne ba zo traitement offelé na ASJ. Est-ce que yo pozo ki? Na suite. Ponani. Na jour kuta benga ki o ba pesi ba cartoni na ebi pété. Ah. Na ba ite kande to tuna ba gag na biso nande na yo kili solo. Oh, Maman Denise a pesi ba to ba carte. Siko ba benga ka nini, ba to ba kenda ka nini. Coquette allait biloko ya ba veuve, ba comédien, ba maman non maman moi ça Mundweri, moi ça sans souci, moi ça Pouloulou. Est-ce que yo en tant qu'artiste Coquette azali artiste au Congo bana Coquette ni parce que mambo nyoso ndenge zo lekaleka boye na internet Coquette azo koka koloba iloko moko te ya liboso na oloba boye tangu mama na apesa Coquette confiance ya kotinda koli wana pona ba veuve na eba kite na sala ki pété nande Coquette ye moko abongolisi makanisi ke biloko wana ekoma ya ye amoni perte po akepesa ba veuve ye moko ala tato asalela makanisi wana tango azwa ki ngo petango afongola ki bakoli wana ngana zala kite na mona ki pété na yebi pété na pese conseil boye soki eza ya solo ke batinda ki biloko pona ba veuve tala sangwe panzani tala kombo na ndenge ezotambola eza mabe pe ba veuve wana soki eza ya solo bayebi ke batindela bango biloko yo zwa ngo pesi bango te obombi to saleli en tout cas vraiment sala effort sangisa biloko ezalo soko solata kisokola yango repasser zongi sangisa kende kopesa mutu na mutu koli na endenge batindaki Rossi TV kuna tomona ba théâtre ba émission ba eloko musical political chronical sportical karatécal nyonso na Rossi News TV abonnement basabona kaka osabone okena notification kuna ndesika makambo elali bébé Rossi News TV ne makambo Maman Ida, bonjour. Bonjour. Boni ba santé. Santé kitoko ndenge somona malgré na yaka munene te mais ezanzoto na ngai na zananga bien. Abi ezanzoto na ye azane bien kaka ndenge bomoneli. Maman Ida. Tuni to yeba. Maman Ida auta wapi? Maman Ida nani apesa ye goût ya kosala théâtre? Bon, en tout cas, nous sommes des fanatiques. Maman Ida aza congolaise. Maman Ida aza mwana ya Bandundu, BDD. Na parce que na Bandundu to na ba province, to mwana province ni na Bandundu. Naza mwana ya Bandundu, province Masimanimba. Donc naza vraiment mwana ya kati ya Masimanimba. To kata ngo na mkuse mazi. Donc mboka na ngai Kikobu Kimbembu. Vraiment naza mungongo naza mumbala quelque part muhungani poto bota mana 4 langues mengai 3 langues quoi pona ba koko nde babala naka voilà mais na kontaka na mungongo mumbala na pesa yo goût ya ko théâtre pour lelo koma mama Ida nengo koma lelo mama Ida vraiment lelo naza mama Ida mutapesa nga goût na mama Nzita wa groupe Salongo tango yo bandi théâtre ngo wapi na bandi théâtre pas président na Mangwaou maître Pai vraiment paix à son âme autai kotika biso na ne passé na bandi théâtre na kuna na nouvelle oyenge donc na kata nouvelle oyenge bozaki na ba mama loso ba ibakata ba bijou la reine donc bozaki Willy Mambu ba président Sakala président Mundweri Viega Ukisita to ba Gabriel ba Zena donc to zalaka belé siko mama Ida kotala nengo bandi théâtre pa ya maître Pai après et pas maître Pai okendaki wapi
Bon, après pas président na maître pai na fanda kana ngai. Pourtant tolongwe pas maître pai. Bon, bango bakina ko sala ya bango troupe. Président Mundweri, président Sobe, président Viegaou, président Kisita bango 4 bazara ba président. Bon, presque bana tchangu nyonso bazwaka bango ngana na kendarate. Oyo za na tchangu te. Ngana na zaina tchangu mais famille na balinga kite na longwa na nouvelle oyenge mais nouvelle oyenga ngo na moment nezala kite. Président Mangwawa zalaka na ye. Mais coupe Koufi. Groupe Koufa ki penza te mais bato bazali lokola ba bana ko chapwa na groupe. Nde bango na balongwaka. Bakenda ko sala na tchangu kuna. Bon, biso to tikala pe tozo ya ti to yo mona président Mangwawu a voyager na ye. Ake na poto bébé santé atikali lokwa président. Nde sikoyo. Bon, tout le monde a soutenu biso te to panza na biso na comme na ko teka na marché de la liberté wana tozo benga na kala to wana benga wenza bitabe na comme na ko teka bakwanga na bambala na makemba na ngai ban donc on na kutana on na teki comme ba maman manœuvre na kata marché ya bitabe. Oui, na bossa na kutuke na sala théâtre ton po na mona ke groupe le ko kufi nango. Donc ya on a comment na côté ka tango komi côté ka après Esobe président Esobe l'a dit Esobe na peso wa mbote place aux alliés mon président papa ya bane belé ou bimisi bane belé ça vous mentir président batuba wala ndamuke na yote obimisi bana ebelé osali bane belé ba oyo ba zobosana etali bango sikoyo lelo ozana Lisboy et ça la ki ndenge ni poko de Lisboy. Bon, nga pena eba te que Lisboy Fondation ezali ou bien ba panzani kuna na eba te kaka na marché wana na uti marché na zonginda kuna pe mabwena moni président na ngai José de Londres Sida Bilele Sida Bilele ya mon fils na benga ke mon fils po alinga nga mingi so uti poto ya luka kanga ya katina rep amona pena mama ngala nse ya katinda ko zonde repika ayaka na répétition non tango ayaka na répétition c'est ayaka ndepa ya lipasa na ye phénomène donc yonde fala yande na ndako bon et pas ayebika ayanda kwa yanda kutengana ayaka rep amona ngaka na rep pona kima na nga rep te yo mto kima ga rep pampamba ngwa ngati alaksanga kaye ya discipline présence na bino me ida yete mto ko kima ba tuna ngati ibisa ezala confusion ezala confusion ya ida mususu me ida oyanga na kima rep te tangu aleka na wenze tengane na uta wenze nde na kuta na bango baye kokota na lupango ndaba bandi ko yebisanga biso to fungoli pe ya biso groupe to panzani na ba président Mundweri esimbite pona bwebwe bazalaka bango mbale na président nanga Esobe la dinzongo makese mutu montre mwana mayele vraiment bazalaka bango mbale président José de Londres na président nanga phénomène Esobe. Est-ce que phénomène Esobe ayamba facile na groupe naye mais bango mo mutu bayaka ozwanga tina ndako donc na ye moko sanga na jour au répétition et ko banda na jour to sala annonce ya chaîne na to sala annonce ya chaîne to sala pe annonce ya jour oyo to banda ba répétition wana siko bazo répéter na poma tete na banunu voilà to sala publicité wana na mayanjil to lataka rouge likolo na seba noir banganga gati ezali banganga te ezalaki c'est Valentin bon c'est Valentin te ezali ka eloko ka inspiration ndenge esengaki tolata bongo mpona kosala publicité na biso ya chaîne na biso na kobanda ya musala na biso tala caméra Mama Ida, t'as la caméra. Mimi Mantuela, Christophe Mafuta, le doyen Mafuta Nakate à Paris. Nabosanité Claudio Mwakamele Motema ya Fadi ya yo yangwana. Et t'as la caméra. Yebisa bango nenge batalo wana. Difficulté nini okuta na kanango na ba théâtre, na ba tournage, ton avis na yo artistique.
pour la kata chaîne oyo chez Biso TV au Congo mon appelle mon tasombe le voiture Mama Ida ozali nani na minute oyo Mama Ida azotambola makolo mais aza kombo na kati ya Congo kaka monde entier donc nde eza boye ba difficulté na monde na ngai ya aroyo eza donc ba difficulté ezangaka te même ezate mezangaka te donc difficulté na ngai ezali kaka nende ko awuti ko loba papa journaliste nenga lobby transport donc okoya na reboye okoma welela na mutu atalaka yo na télévision fanatique fanatique na yo atala ko na TV apesa ko ba respect mais oye na re bozo welela bo final mino bale na porte ya bis tam suspect oyoki soni ozongi na se otiki fanakota akende na ye tango ya pe musala retard boye bagangeli yo ye retard poni orke transport na banaigo zelande transport yangwana donc ba difficulté presque c'est belé peu difficulté za le monde na biso za na salaire te monde na biso za na salaire te salaire na biso ezali bino ba fanatique donc biso to sala po bino bo sepela bino bo seka bolongola ba stress o bozala kanango nyoso tuwana eza pona bino donc salaire na monde art ezalaka te pombongo ba ofute uta wapi biso tozala kwa ba nigérien te tozala kwa ba pays étranger te ke boza na compte ya gouvernement ba mapango ngo ba jipi yango yo ba nina ngo te net biso awa na Congo artiste a koma ko dépendre na ba fanatique na ye o mona pena fana za mituka na ngana lingaka naza fani ya mutu boye comédien boye aya ne azwa na mituka ezali tozomona baza ebele presque ba comédien comme ba mituka ba comme ba nini to mona ba biloko wana mais eza likambo tango na tango eza likambo ngonga na ngonga donc ba difficulté eza mingi to koma ko dépendre na ba fanatique na biso ozana fani na yo naza na mituka na ngai naza na mapangu na pesa fan na ngai esika boye avan ba misusu omona azwi charge ya mutu azo futelela endaku azo tinda bambongo chaque fin du mois azo futelela enda donc fan na za na façon na ye o ya revivre na artiste o ye alingi donc eza ndengwana yango bato nyonso baze belé et ozala pe bien pona kosunga biso parce que biso awa na mondo yo awa na Congo lisungi penza o ba salaire nini ezala te mais Mama Ida mais ce qui théâtre ngo foot abinoté beaucoup kotikana bino vana bino parce que tozomona bozo se retrouver te bozo kufa pauvre dernièrement na utako ko yamba kisita zolela azangi même machine à coudre même ngai pende na sisa classe na coupe couture na lycée Molende ngana tangi na Molende na coupe couture na sisa classe mais mutu ya osomela nga machine azate baninga bake ba stage batinda biso ba stage pe na sali na stage po ba machine eza ya bakolo atelier bon tant que to silisi faut muta fonga l'atelier na yo bien bana otonga même na ndako na tel pe na muta osomela nga machine azate muta opesa nga machine azate yango moni na kota na théâtre tika théâtre et foot pété bon so na tiki théâtre non ça nini zongela ta uko teka ndenge obando teka na yo funa za la pena fonte musiko na théâtre pe ozo perdre na journée ozo perdre énergie ozo perdre ba transport oya yo moko na suka sanza ozwa eloko te mais tika siko théâtre eza eloko ekotanga na makila eza don théâtre eza don même maman na nga ba ya na nga donc bande kona presque toza ba comédien na libota na biso bango lokwa ba bomba ya bango nga na bimisi ya ngai ti na nzela obimisa na ngai na ebike nzambe awosimbaka me mutema ya mutu mobo epo a soutenir Mama Ida asunga Mama Ida donc naza pona ba fanatique Mama Ida tango monaka Aida akopia nani Aida so akopia nani
No yeba ndeni no wala Aida imo mta oyeba. Nga na kopia mama Nzita. Omoni na kopia mama Nzita. Mais siko Aida mama Ida. Aida, mama Ida. Bon, nga kombo nga Ida. Kombo ya Koko. Do mama bota papa nga kombo ne Ida. Do na zando ya Koko nanga. Siko Aida wana, Aida kombo ne za Gladys. Kombo ba botela ya wana Gladys. Siko Aida na ebite. Azwila onde ni ne uta wapi na ebite. Mais nga kombo na eza naturel. Kombo na nga penza ya robota manango. Et na groupe phénomène sobe osali combien de temps? Na sali 18 ans. Mais 18 ans, ozana nini? Phénomène sobe asali nini na 18 ans pona yo, pona ko tala. Mama Ida, 18 ans na kata groupe ya Lisboy Fondation ya président Sobe. Mama Ida, ozana ba souvenir nini, ozana ba bénéfice nini, ozana ba choc nini na kata ya Lisboy. Bon, na kata Lisboy, ba souvenir comme donc ba souvenir penza ke nga lelo na tala pena bonga bia souvenir oyo na société onga na bandai ko sala ba théâtre po bible lobi mtaolia na mtoki na e nga na zotoka na wasa musala mais souvenir ezate souvenir na nga na koki koloba ko remercier président na ngai pona ba relation lelo mokili so yebi mama Ida lelo papa journaliste soki oyebi ngomoni nga oye to sa l'émission grâce à président nanga phénomène esobe mais souvenir ezalaka soki bozana salaire bozozwa mbongo oki osombi télévision osombi kiti osombi eloko boye bana bazozwa ba provision ndaku wana osombi voiture osombi lopango o voyageaka pamba avion kute koma taxi wana nde ba souvenir wana ezala na compte musala siko nga biloko wana namona yango te naza nango pete souvenir ni na olopa. En tout cas, vraiment, on a une vérité. Na Lisboy Fondation, tu as un salaire. Salaire exact. Salaire exact. Donc, le transport. Oh, moi, quand je suis là, je suis là, ceux qui ont tourné théâtre et la télévision, bateau yo buakaki. Yamala mwa bengi yo. Oh ya malamu te yo mo oke lukaye boya komi ko bata mapeta mususu bolo bana zate na bimaki oye wana boya zate papa bimaki tamuso madame na imta oya papa zaki azwa kaka moi apese peka ne fils transport pose moi 10 000 francs 5 000 francs 10 000 oyo kaka ya zana onka monika pesa po a libéré yo kende po mobile na ye azala l'aise aya obi mais tant ba lela mabanga ondi mate Fati Beton atala yo Mama Denise Nyakero atala yo le ministre actuel le premier ministre actuel atala yo asala nini pona yo to pona bino artiste comédien. Merci vraiment papa journaliste. Olobi nanu papa na biso numéro 1 ya mboka na biso Congo démocratique président na biso Fati Beton Félix Tshisekedi. En tout cas wana papa na biso tango azoyoka kolela boye ya mwana tango azoyoka kolela mwana ye moko fwa ibake mwana seke azo souffrir azo sala musala tozo seka to sepela to bazolonga ba stress mais libumu nanga vide na ke musala makolo bana tam susu na tiki bango atelo te bozela na kena no rep to tournage na ozonga bona luka bino loko olia nyoso wana o ya boye na reozela transport mituka batu plein pe ozo welela okimi mba mutu eketela musika o bandi mbangu kapoke welo kota na mutuka pona nini to ebite nzambe mutaebi mais en tant que notre président et puis mon président na respect nyonso ngai mama Ida na pesi message mama Denise Nyakero
Mama ya bana oyoki message ya mama Ida boza papa na mama bapara na biso na kanisi nyonso na lobi boyoki atanke mwana bino. Mama Ida lelo bokomi kaka obelela mama ni akero me tango bozaki na mama Olive mama social mama ni mama mais mama ni mama pesala yo otela pe kokutana na mama ni mama mapete. Merci pena na motuna wana na kanisa ikuto robosa nango. En tout cas vraiment mama na biso Olive Lembe tango azalaki na place ye penza azalaki kolena ba artiste comédien na ba comédienne mais koloba solo na tikali kokutana mama Olive boete mama Olive azo pesa ba artiste ba don azo sala ba don ya ba enveloppe mbongo ya ba kolia ba biloko ezo mona na mokili ezo landa ozo ma na bana poto ba obenga mama de to moni mama Olive o pesa ba comédien biloko to ba na tala to mona o to moni ote ezali kambu ya mamangani te ezali kambu ya nini te ezali kambu ya biso moko batu to salaka liste pe biso batu to benga ka baninga batu nani asalaka liste ya artiste comédien po bakende epa ya bakonzi nani asalaka liste nani abengaka po kombono ekota te esika mama abengaka ke sala liste ya ba comédien obi mutu mususu ayebisanga lobi ngana loba na sutuka bo tozai kute pa mama Olive obete apena lisolo tozai kute pa mama Olive pesi biso ba enveloppe pesi biso ba pièce ba super ba biloko ba ngulu ngombe moko 4 personnes ngombe moko 4 personnes pe ngombe mukete ba sac ya loso donc na mutu 5 sac ya loso biloko ba bidon wilo ya 25 litres na mutu ozomon do biloko ndengwana so za motema te oko pique crise so oza mutu moko o tchaka susi na makambo mais ngai si wana tchaka susi na makambo te parce que za tan na bango wana tan na bango etanga maki bazwa tan na ngape ezali nazozela na kozwa. Est-ce que na ndenge mama Denise auta opesa ba carte santé ba artiste comédien na ba comédienne ba bazwa traitement ofele na ASJ est-ce que yo pozwa ki na suite pour nani na jour kuta benga ki o ba pesi ba carte ni na ebi pete na ba ite kande to tuna ba gag na biso nande na yo kili solo o mama Denise apesi bato ba carte siko ba benga ka nini bato ba kendaka nini bino na liste boy bazui combien de personnes ba pesi ba carte santé na monité même phénomène sobere à part président ye moko phénomène ye moko kaka zui carte président azwa ki carte mais biso nde tozana na groupe to suite nga mama Ida na suite bongo nani lisusu kozwa Samba akozwa Samba akozwa piko akozwa ome akozwa donc batu bakozwa pe baza Peter pe akozwa Peter pa koki kozwa Micho pa koki kozwa ba champion donc ba tokoki kozwa na biso mais sikoyo mama Ida oyo batu wana ta mususu oyo babengaka batu bakenozwa ba carte wana to bakenozwa babiloko pa bakonzi peut-être baza batonga na banda na bango pe depuis kala yango na lobi na sens wana ba moni ngate ba be ngate siko bongo bato bazoya lelo lobi o pe bazoya na ba groupe mususu bango ba bango te ba benga bango ndeni. Merci beaucoup Mama Ida tozo cité déjà émission ezokende na suka mais nako kata émission boité émission ko sila boité sans que na pose question oyo Mama Ida eza na mupepe moko ezo circuler na monde na biso internet ya ndeko na biso coquette ale biloko ya ba veuve ba comédien ba mama no mama Mwasa Mundweri Mwasa Sans Souci Mwasa Pululu. Est-ce que yo en tant qu'artiste coquette azali artiste oko ngoloba na coquette ni parce que mambo nyonso ndenge ngezo lekaleka boye na internet coquette azokoka koloba iloko moko te ata droit de réponse azoloba te est-ce que c'est que toko koloba nini c'est que zamamba solo aleba biebe lamba bato ya ba femme veuve muta poto akanisi basi ya artiste comédien bakufa na susu wana ke no alatsa bango ta ko latsa mais coquette ameli bilamba na bango okoloba nini. Merci papa na ngai na motuna
ya liboso na oloba boye tangu mama na apesa coquette confiance ya kotinda koli wana pona ba veuve na yebaki te nazalaki pete nande coquette ye moko abongolisi makanisi ke biloko wana ekoma ya ye amoni perte po akepesa ba veuve ye moko alata to asalela makanisi wana tango azwaki yango pe tango afongolaki bakoli wana nga nazalaki te namonaki pete nayebi pete donc eza kutu intil ke nga nakota likambo wana en plus balobi ke kanga mutu na likambo me koyoka mutu na likambo te nayebi te est-ce que eza ya solo ou bien eza ya lokuta wana moye toyeba eza te ifale nazala nde famille ya mutu oyo atindaki biloko wana mpo nga mona na témoignage ba te eza ya solo. Mais Coquette azomona personnalité na ye na internet c'est baby azoloba eloko te apesa asali ata droit de réponse te conseiller nanu Coquette. Bon conseil na opesa boye bato ba mama ida koteli Coquette na koteli Coquette te Coquette aza mwana na opesa pe conseil atanke nga mama po a respecta nga pa benga nga mama na opesa conseil boye soki eza ya solo ke batinda ki biloko pona ba veuve tala sangwe panzani tala kombo na ndenge ezotambola eza mabe pe ba veuve wana soki eza solo bayebi ke batindela bango biloko yo zwi yango pesi bango te obombi to saleli en tout cas vraiment sala effort sangisa biloko ezalo soko solata kisokola yango repasser zongi sangisa kende kopesa mutu na mutu koli na ndenge batindaki mais soki ezake batindaki te kombo na batambusika ya pamba boye en tout cas wana penza yango na lobaki ne bandel ke bonga bakanga mutu na likambo mais moi ça pululu azui na bakoli wana moi ça pululu azui mwasa pululu ndeni mwasa pululu azwa ba omisu bazwa te siko tango mwasa pululu azozwa nani azalaki tango bazopesa mwasa pululu ba image wana eza wapi tango bapesa mwasa pululu. Merci beaucoup Mama Ida okopesa numéro de téléphone pour que ba fanatique na yo bako rejoindre comment et tu ata ozana moi bato bwaka otiki kaka nene zala en tout cas vraiment basenga nga ba numéro mingi vraiment Mama Godé Munga Fabrice Munga Dada Munga famille Munga Mobimba baza na besoin numéro na ngai ba Mama Nelly Manseka Elise Manseka Papa Bernard Mutamusambu Manseka vraiment ba Rimiller kwengenda ba igelo kuli ba Claudine Nzongo la charismatique moi michopo ko boka te moi si ya Papa André Mavitidi michopo kimbimbe michopo moni soki ngate be boki yote michopo chef na biso chef asundola poste akenda na epoto asundola poste meti lelo bana balela ke na Lisboy chef mo malamu ebi ovanda na bana chef mo bien ça chef to bandima lokwa michopo oui en tout cas azalaki bien abato. OK pesa téléphone bon mutu nyonso oyo alingi ke po makambo ya otinda bakoli banini nga na oloba teke opona yoki ya Coquette ngai mokonde nga pena na oloba conseil na opesa na mutu mote na opesa na presque na batu ponga mokoli na nga batindela kinga mois ngo na zwa ngona mte mais batu batindela nga ngo na France ti lelo ba o déranger nga mais nga na zwa te un mois Kangamina just onden mutu azwaki mutu pa azwaki yango abenga Mama Ida nana kolino nazwa otikelo batindelio na batu na poto batu nanga kana bwa kaka na suite batongo baba nani batongo bwa kaka wana batindi bakoli wana oyo na comité banani batu batindeli nga koli ezali papa na ngai boss de boss Léon Odimba mbota roulage na mama na biso na mopanzi kutu biloko mingi mutacheli ngai mwasi na mutacheli nga biloko ebele na kati wana mais na se retrouver yango te na zwi yango te bango na poto pe basiliki na ndenge na bango elo ezanga ibakutana na mutu wana baba na kobeta yata na miso asa numéro de téléphone rapidement numéro na nga téléphone ngo po botinda biloko na ezala mbongo ezala bilambe nyonso yo tin o mutuka o nini agence numéro na nga yango plus 243
89 54 75 100 plus 243 89 54 75 100. Wana vraiment numéro na ngai wana ya WhatsApp. Soki likambu soki nini mama idaye moko ozwa ngai mo telefone na ngai wana numéro na tambula na